Mbote mingi na bino bandeko balandi tindika tindika na bomesano to mesana ko beta penza masolo kasi nasalaki penza mwa mikolo nazomona na te ezalaki nafandaki na ndako te kasi lokola to mesana penza ko luka esika ebo solo to ko luka eloko nini ya kolakisa na yango bato ezala na ndenga solo te ezala lokola ba journaliste mususu ya lokuta ba komi ko composer ba image na bango na esika ete aluka likanisi nini ya koki kotia po ete Yemoko pe na motema to na mayele to na makanisi na ye ameka pe kosunga ekolo kasi biso bapandisango oyo nazoloba parce que bandeko bakomela kinga bayebisa kinga ndeko Fabien kuswani kala kisi ndenge ba wololi Fatshi nga na kamu na seki parce que sika nyoso Fatshi ali 42 za kana sengo romona Fatshi ya kotala mutu oyo azana busenga to posa ya kosalela mboka to ya kosunga bayimboka bazala kana posa ta ya romona eboy eza biloko ya lokuta biloko moko composé ndeko fana na yo zala kimia Kongola ta moko boy Fatshi tenga na uti na Congo central nga na uti na Congo central na uti na Congo central batu bazolela ndenge nini bazozela Fatshi na maboko mibale pour que aya kotela bango moi béton po ete misala penza efungwama ba port ya banana ekoto yo port ya no profonde donc déjà Congo central ezozela Fatshi ya maboko ya kufungwa makasi mwa mawa pe pasi eloko sali penza ezosala biso pasi pamba te tozangi bayo bako sala musala na ndenge sengeli kaka maladi oyo bokono oyo Ngobila zanango kaka nde mususu azanango na Congo central ata moto moko te azana bosenga to posa ya kobongisa mboka na ville na biso tozangi $100,000 te ya kozwa mituka oyo kendaka ko déboucher bakalamu po ete mayele kaka kasi tomona ka eloko o tango mvula ebetaka na victoire etondaka winerie etondaka pona nini po ete bandeko balingi kosalela to kosunga penza ekolo te nde tokomona susu na boma esali biso penza pasi tomoni ete maladi o eza penza na baitando nyonso toke na ngambo ya Kasai tomoni gouverneur ya Kasai bauti kobengana ye boyebisanga tokobanda kosuka wapi ezala kaka chef de l'état nde asalaka musala ya bato nyonso wana ebanomema biso wapi olesiko biso bapandisango tomeka kosunga mboka tokomi kosala kijale lokomi kozwa ba video composé tolandaka pe exemple ndeko nanga Fabio banda musala okala tala leki na yo na ebite so azali leki so kulutu o alekaka na Congo Bez Bosembe Christian una bokele ba fololo azopesa azokomisa bato na mayele na ye kasi biso bipona nini te to sala ite mayele na biso to komisa ka bato tolongo la polémique wana to tikela wera na JP po wala nde bato alela ka place wana Kongo zo senga polémique te Kongo zo senga mayele na posa ya kosalela ngo ezo sala biso pasi mwana mboka Karina zanga mokote to kosolola penza na bandeko ya pepe pamba te na kendaki penza na mwa na lisanga to likanisi ya PPI nde sale tenga pendana kende kutambula tambula avant tata ekolo pe aya kuna to eba ndenge nini soki toke kuna tokosala nini pe tokosala wapi pa mate bolobaka Kongo ezaka Kisasa te Kongo eza partout Congo central Kasai wapi Kikwiti nyonso eza Kongo nde sika wana to bando te kotambula biso PPI to yambio malamu bokoloba ite PPI bokenda wapi bozongi tozongi sikoyo pamba te makambo nde bandi wana ezalaki nanu ba debulo ne basala bosiko misali bandi kisalu me banda musala ebandi ndeko Karine to yambio penza to peso mote na tindika tindika mbote mwana mboka Ange Kashila mbote na bandeko nyonso balandi tindika tindika television mbote na bilonde balosako babokulaka nyonso bozuli bakuya kolanda biso mwana mboka na kendaki na boma bandeko penza bazozela tata ekolo pamba telo kwani kosunga mboka boma penza kotala esalinga pe mwa pasi mwa teme esalinga pasi kolela kotala mwanda bato bako vivre to bako fanda na mwanda bako fanda likola pétrole kasi mwanda eza na courante esika ndeko Zoe atonga azwa esika elete komisa ngo ekoma ya ye kasi pona kokoma esika wana eza ta na makadam te kaka mabele na ebite wana tokoki koloba ngo biso mbali tozosala analyse mutayembi mutu azate eza plateau ya PPI pamba te PPI deja siko ezongi kisalu mebanda bango pe babandi biso pe tobandi mwana mboka na ebite pona yo okoloba nini gouverneur ya otolobaka Ngobila awa lelo bitumba na ndeko na ye moko o aza vice na ye po ayamba ndeko na ye moko na bureau na ye ifo ndeko wana asigner audience atia kombo na kati ya liste akoma kombo na ete asenga ndeko Gentili yamba bango mibale bazana kati ya kosala musala bona ebite Kongo oyo pona yo za mopandisango koki koloba nini
Mwana mboka matondi mingi ndengo pesinga maloba par rapport à utoko loba na Congo central parce que yo zaki sur le terrain au moni makambo ezoleka problème eza nini kaka ndengo zoloba ke oh nyo sozoleka na Kinshasa eza malade wana il faut bato wana balongwa na ba place so bazana parce que bazo koka kosala eloko moko te bazo balusela biso Fatshi kaka na place moko oleka boyene anomaki bato. Par exemple, atie ba chef partout. Pour ani ba pesa ba poste. Ba pesa mutu poste pour tâche moko ezate ke yako sala nguma mokonzi Kinshasa cette république mobimba ezaka Fatshi moko mutazo sala te. Mutu na mutu ba pesa yo tâche na yo ya kosala musala na yo. Mais sala ngona ndenge sengeli so monde que non ça ne va pas et simbi tende balongoli gouverneur ya Kasai kuna central. Omona ki azo sane musala malonga te bakotika te woneza ko boma président de la république musala zo kuna basungi mboka balongoli gouverneur kasi awa bande kona biso to ba to votaki bakokende lolenge nini bande kona biso wana ya ba député provinciaux bazo sunga biso te pona ko bengana bato lolenge lokola Ngobila longo lokola bato bango nyonso bazo sunga biso te pona nini de kanya kande balingi nde kanya bakoko zala pe bo etala o ba utako sa ya gogodo mpoi awa taba biloko eleki mais to kaka moko azongi na poste na siko to yeba musala omondenge zo kenda ekende malamu te bachaka na mbongo liboso te basalela o ezaka no intérêt wana zo yebisa na ba député na biso to vote bango kasi bango député provinciaux si wana bango surtout basala que musala ezala ma po ba pesa charge nani Fatshi charge munene na mutu na ye amata boy mabe yo za député bato ba voter kendo sa misala malamu nde na yo ko ba misusu ne national ba kende ba koma ba ministre bazaki ba député ils ont rien fait na ba fief na bango place ba vota batu ba tiakata makolo ata boete maintenant pour l'instant ba olinga batu yoso gouvernement e umeli batu bango pe ba na posa ba nommer bango siko bino no ba député bo ba voter bino bo sala siko ta bo koma ba ministre bo sa population ni bo sa population le côté baluka moyen basalaka pona intérêt ya peuple ce qui ça ne va pas batu net na la nem nous a président dissoudre le parlement na po mobulu pesali to mona to comme de to kede na crise oyo e kokate tande to zokende to comme la net gouvernement ya pepe iluso ezaki awa lelo de to comme 3 mois to zela c'est parce que bazo baluka basala bazo sunga président de la république te bato ya zo chawana de banani ba élu misala bazo sala ya malunga te Ngobila pai ki nani soko tali Kinshasa na biso bimisi vérité so bambule ezobeta e bimisi bo sotonyo yango ndeko nero mbungwa boyi alobi Kinshasa ye ba voter na Kinshasa Ngobila ba voter na Yumbi soki ye a échoué ba voter lisusu pamba te ye akokende na mboka te ye sika na ye ba voter la kaeza on a invité kota la guerre ya ndeko Ngobila na ndeko vice na ye kotala ba guerre na bango ezopesa biso mate ya nini ba guerre na bango wana ye abiba voter na Kinshasa Ngobila ba voter ke na problème Ngobila zo sala makambo na ndenge sengeli te Ngobila bo abuki zando abengani ba mama zando ba mama na batekaka o balesa ka bana ba onkala kata zando wana o bafuta ka bandako kala kata zando Ngobila yako bengana ba mama na ya zuna contraté mais abengani ba mama lobiete ne zando za bosoto tata ekola sali ye surprise akeko kuta ye na kati kuna bosoto oyo bengana la ba mama na kati bosoto ezali balandeli boy contrat ezate na ibite pona yo ko ikoloba mini non le chef de l'état sakataki déjà makambo wana matenda lobaki tsabi zando Yemoko tango zaki ya okana limiter place to za pembeni ya la gouverneur lokola Ngobila azuna le contraté alingi ya nyoko la siko ba imboka azana nani te fo ba élu wana ba ye bande ko longola nani ba longwa ba gouverneur ba longwa parce que batika batu o baza vrai baza ba compétent ya kosala musala pona mboko po batu banyo kwami ebele mboko eza batu ba souffrir na Congo lelo soko betika lisolo politique au moins mutabo tika biso makamona bino bakosaka batu souffrir te tala na braza ato mona nde ba nanu eza pembeni awa batu bazosala ba pays eza pembeni mais ba kondi il faut bazana ba conscience ya kosala que population ezonyo comme yo leka na mutu kana ki on oleki population chaque jour o azolala na nzala zola mukana nzala yo beteli sur la politique a olinga ngote basala en sorte que ba bongisa zandu mokonza ekola sa kataki déjà au moins que ata to boyite ba maman bozo teka bozo bana bazo vivre comme amboisa mais
changement na mboka senga mo ba sacrifice mobo ya mukie kaka ba supporter ba tongela biso zandu ya bien ndenge président lobaki abanda kokota zandu na mama Marthe akoti ba temi tuka pembeni na ba somi biloko ba na ba condition ya bien mais azaki surpris ya komona zandu oya bandaka kokota ti lelo ndenge komaki contre ezate yo ke imba moko bikeno okanga batu basala musala te so que tant ko surprendre yoana ba biloko mususu mawate so mawezali bazo boma batu population bazo nyoko manama mutasali mabe balongola e ko kotala Ngobila alobi etalinga cha bopeto aboyi ba au pire olea kende na esika e baizila minene basalaka ba au pire azolanda bana oyo ya ba 15 14 ans azoteka au pire wana azozela soka sisi koteka au pire aleka na mbonga au pire wana Ngobila azotinda ba soda bakanga bana wana babwaka babiloko na bango na ebite abanda nanu kote ya dikolo na babandaka na ba petit vendeur ambulant ya babengaka basalaka na bango ya yebe sika basalaka ba sachet wana te ayebi Ngobila sa kishasa ebi place on nite ko kangana kasi banda kuna ta banda na kuna ke ko landa bana bato bateka bana soko bandi na source te yoza posa ke obanda bato mikemke omona na banda place bazo produire au kati yango basupu na tolo ba papeta la partout babilo kana nyo surtout alande la place basa ba nino ezo sa ke ezo matisa bato ezo sala bato mabe na mboka abandi na nu place bazo produire ba mai wana ba sachet wana bakangi na nu bazo sala siko tango yazo bande pa bana mikemke ba oteka bana na suka nango ezani yo la nena côté source ezate ozokene na moto ya zana nani na mke e simba te na nzela wana mboka tozo lobela kaka makambo oyo baza pembeni wana to bazo mona ndenge ezoleka bakomelaka biso pe soki pe tozo mona tolingaka pe to ganga na mongongo makasi nde musala na biso kasi tozo koba kaka bakomelaki ngai epa ya ndeko moko boye azaka pe kaka aza ndeko ya este kaka ndenge bakomi kotala réseaux sociaux makasi alobi mama Ange bo lobela pe biso boye bisa IGFP akota na armée IGF akota na armée pona nini bazotinda misolo ya bandeko oyo baza awa na biloko na bango kasi biloko ezokoma te misolo na bango pe ezokoma te kasi na este kuna nde esika penza etumba eza makasi na ebite pona yo koki koloba nini IGF pe tokomi kobanga bamba te bandeko misuba kokoma lobi mama Ange bosengela pe IGF wana tata ekola bakisela bango sécurité mura na za musala nini bocheli bango mura bocheli bango shikata bocheli bango po ete babatela bango kasi kotala ndenge misolo ya bai bakobunda penza itumba ekokende na ngambo pona yo ozomona to yambia yango boni IGF akoba kosala musala na ye bakoti soki bakoti si ekuna te na kati ya mer okoba ndenge ni pamba te soki akoti pa kokanga bayo sikoyo na mokonza mboka kaka ndinga sa lobby ke IGF asala musala na ye ndinga bandi na ba institution azokende na ba partout tala ba to ko condamner bango apasa IGF kala kutunga na bango mitu na IGF ngo ekenda wapi mais cette fois-ci état de droit evandi IGF akomi kola akende asala musala mala po ba bazo batela mboka bazala lelo ba mbongo ezate makambo ezate non eza bien IGF a continuer ko sala musala na ye akota partout ba mbongo bato ba yiba neti na santé kona ko loba na nini ya santé pe le même cas mutazana e étudiante azotanga mais azolia mbongo ya docteur oyo azosala misala mutazana e parce que mobile naza docteur parce que intel aza boye oyebisa biso non ya rolia ndenge ni arolia on a sens que ba fictif bazali non le rôle lobi yo moni déjà na ministère de santé c'est que na ba ministère nyonso ezana ba o ba ko sala pena musala ndenge sengeli ba kolela ezana ba ministère ebele te ba ko futa mambongo mingi penza bazoka misolo te kasi ndeko meka ko bimisa ko penza wana echubinga mingi bazo surtout mingi na ministère ya santé biso to mwana ya 4 ans s'il vous plaît azana liste o ba futaka ba médecin moi si ya docteur Mususu aza étudiante na Izipa mobile aza docteur mais kombo na ye ebimi na kati ya liste de paye ya ba enseignant na ba médecin aza permanent azosala musala na ye azobaluka azosala bo azotraiter bato aza na nene donc mboka ezalaki ya kopola batikeli Fatshi mboka ya kopola mamone banda depuis kala et lelo tellement IGF atelemi akota na ba ministère nyonso ba entreprise nani public nyonso ba entreprise nyonso tout akende aluka asala et simbate mutu muso zo sala buyo zo salaire te ba mama muso basala mama na sala zo excellence c'était nabi papa
to sali 9 ans bafuta kabiso te ministre akamu abi comment yo mto sali 9 ans bafuta ko contrôle bo sala randene oh mama mo bauta ba ya ndeko pona kokota IGF kuna il faut to ganga lisusu ka ite IGF fakota non moko tesa pesi de anzela o sala musala ba ganga sute ba oyo ba moni ke na secteur na bangonde to sa ba émission bo secteur na bino que non boza boy bo se retrouver il faut ba contacter IGF au monde ba tombande kwa est ba komaki pona ba ndeko na biso ba soda ba moni ke esimbi te pona bango ya ko ba beleli na tindika na nzela mama ange que non lobela biso yango IGF tanga olanda soki IGF alandi biso lelo ayebi ke côté armée pe misolo na bango zobunga bazosala mamu ya ba consommer vraiment ba mbongo na bango ndenge sengelité mais faut ce que ya kota alandela po esunga bat parce que kala IGF to yebaka ngo meli yo ki vende yeux en plaire et comment sunga batu mutu dela comme banga mutu abanga nini ta comme banga ka abanga IGF kalezaki bon obanga na banga mukto kaleva ko kanganga aner bona mais lelo IGF aleki aner na nani ko banga batu ko ayibi boyoki azongisi asali bwasai c'est normal il faut IGF alandela musala na ta sécurité ndo to lobeke no sécurité mokonza mboka ba ko cha sécurité ya IGF ko za malamu mingi ko ta est wana po alandela pamba te bato ba osala babi mutu so mérite zo travail ndo za tindika ngana travail na za na yokason musala nanga il faut bafutanga basoda ba osala pamba te basa pona mboka il faut bafuta bango IGF alandela asali la bango poeza malamu bato baso kengele kolo bazala na nani po pamba te mokonza mboka pe a honorer basoda na biso ba enseigner bato nyo surtout bazala malamu mboka marché kitoko ndeko mwa bilili o izoleka bandeko ba komona eza bilili ya boma kotala bisika o ya leta ezalaki o wana bomoni eza entreprise o koleka la télévision wana eza entreprise e bande ko sala mabaya kasi lelo yo Olive Lemba zio yango ekomi ko sala makambo ya Yemoko bolo to ebite ko sala soki ba soki bangulu mais eloko wana eza leta ti lelo tozo senga leta alongola to abotola biloko na maboko na bango alo ezonga maboko ya leta pamba te tozana na posa ya kusala toto wana posa ya kusala penza bisale li penza na eloko wana leta mususu pe eza moko na port ya boma esika ba koteka ba bilokos ndako bo mona ndako kitoko boza ndako ya leta ezaki ndako ya ba mampinga ya kala kasi lelo yo na kati wana ekomaki ko eza ekomaki eloko ya kabila Yemoko kosala makamune kasi na ngongo to koloba etika lipolele bato na yende ba kosala mafuta mbila obo komoni libanda wana botali siko biloko ya kitoko boye moto to bato oleye abakisa eloko ya leta ekoma munene to mulai kasi yako botola bomoni esika ete mboka ezalaki tozalaki lokwa na kati ya erosion kasi mpo kotonga mboka esenga ki pena kotia nanu mabele po ete bameka siko kotonga mwana mboka na ebite kotala ndeko kabila lolenge nini abomi mboka na esika ye ya kosala musala zokoka kobongisa te eza po azalaki mopaya to azalaki penza na ebite bonne foi omoni soko za eloko nyonso ezalaka mutu so na foi ya malamu. Tokeno exemple ya gratuité et enseignement. C'est ça qui n'a qu'à constitution na bisote. Ezalaka depuis. Ya monaka ngoti. A monaka gratuité et enseignement na qu'à constitution. Ya mi benga ki c'est ma constitution à moi. Lobaka ngobongo bato so to ba yoka constitution à moi bo abi opposition bozo we la constitution c'est ma constitution. C'est quoi constitution ya yo sala ke yo sala constitution on denga mi benga à lobaka. Et pourquoi ne pas exécuter kaka bonne foi oyo ya chaki ne liboso tellement il nous aimait pas lingaka ba congolais te yango sali makamuna ndenge na et maintenant il est parti avant dinaye congolais ba comme on comment après départ naye c'est quoi comment nango na nani wana ekokende bon parce que Dieu merci il nous a donné un fils oyo ya mboka na biso Fatshi akosala malembe ke alongola po Congo batiki Fatshi mboka ya kopola. Résultat à 18 ans au mona haute. Il y a 18 ans na bango basi ngo tozo mona oyo. Alors, nzamba ko sunga mamunyo surtout ekolega nango malamu ba pesa mokonza mboka chance à travailler na ndenge c'est parce que azana souci wana makasi lelo ata bato bazo critiquer bazo loba na bango ba loba kaka mais mokonza mboka na ba journaliste jalelo na oya ba jalelo nzambe na lola o la musingelo kongo lisusu oya ba jalelo oyo na monaki ba journaliste polémique loba ke na musique na politique o mono komi ele o mobo sa publication mobo na internet sur mingi na ba page Facebook ndeto ça mutaza na posa kaka a dévier eloko yo komi akomo loba mamususu ngapi yanga akomo benga bango ba taliban miko so monika mute tari no ngomo benga biso ba taliban ngapi neza sens te ngana publier information mususu
au moins la gayana ese msunge yo so tangi koma kabuye to yo ka bien te o bete les commentaires na so lobi muta lo belo ko mususu ba dial donc ba taliban wana ba tonda ebe o analyse to boy na biso bo analyser makambute analyse ezali mais attention na ba ça bo sembe bazo sala ba analyse to tala bangoti attention na outrage na chef de l'état aussi l'analyse neza propre ba to mo kana eloko na lobby ba to balandi siko yo komi kaka ba ko sa ba to ba kaza ata biso nde to zala ba pesa biso lo to sunga fatu to sala ba émission pona Fatshi o depuis kala awa o place to kimela kambango avenue to zo to kimaka kimambango to zaka na limite to sa msala na biso yo so yo ka kono boina ba ba bani ba kome po bino bosa non batika ki dialelo basala ba analyse na bango malamu ndenge musala etangisi biso to sala analyse malamu ne diffamation ba outrage contre le chef de l'état mamana ezala kana ngoti o Fatshi ba wololi na chang image na kuti ngana moni natala kana moni mutu mo atindeli ngota image ya président na bilonga bi président o ya biso parce que c'est lui qui gère le Congo ya biso et puis je n'ai pas trouvé même place moko extrêmement ko la kisi ke cortège ya présidence ya président de la république na mona ki na ngangote na mona kamo image to lingite comme pe ba lo belo kongo pe to ye ba rozala mutu mo ba leka ki et soit peut-être Chadar ya leka ki ba wololie eza mutu mo ba leka ba wololie ba ngo ba bina to mona ki ngote lo kuta na ba image bozo monter wana partout bo sala ba Félix ça image wana ezaki na ngoya lo kuta po et loko moko pe la ki sa cortège wana ezaki ya président de la république wana eza lo kuta mboka mwa maloba ya suka po ete tokabona na mokolo lelo bino PPI bobombeli batunika pamba tene bandeli kaka na tindika bona koloba ete na lobi yango na lobi po ete bosaka susu lo te tata ekolo sia sombi banini ba train to moni PPI asala eloko te ba bateau ese ya kito mona asala eloko te ba masangu bakomi kotia kutu na ba sac to moni PPI bosala eloko te to éviter ko ebisa bangoni programme na bino ezani programme ya PPI na mekaki kosolola na cordon ka mwasi cordon ka mwasi pe azaki na mwa makambo na privé nde yaki ko sala en sorte que to be sundola no te ko sundola peut-être to pesa ba information non to atika parce que c'est lui yen mutu azana makambo wana ni surtout azolandela boy azaki vraiment au four et au moulin na makambo susa banda ko sala yango pe ebendi ezongi mo mais rien n'empêche que to zongelelo comprendre na yebisa kinga bi cordon to activa qui déjà les gens nous apprécient et puis ezaki na mutu mo pe alobaki mamu ya chaîne à télévision alobaki to zo ba espace na TV tu vois tout ezo fonctionner na makambo mbongo les autres causes espace na télévision ce qui est ça en sorte que tu offres espace wana te bakolinga te ke balekisa biso ba image ya chef de l'état ba balinga ka ba yebi biso PPI ba yebi ange kashilaza lelo so mutabi a apporter biso un plus le na PP matériel et tout parce que mon toto c'est là mambo TV en tout cas jusqu'à présent azozela kaka esi cordon comme ça bi bo vanda kime na koya mais rien n'empêche que to sala lisusu to zonga ezalaki juste ba empêchement ya kamwasi Bazaki un peu occupé et puis les autres bazaki pe na ba moment mususu ko sene singa pe on a déplacé ki nanga nazaki awa pété et ndé ko sala en sorte que moi ba biloko na ekita mais pepe ekufite eza nango tokosenga ka ba oyo balinga ka mokonza mboka balinga biso ba journaliste to sala ka mambo ya PPI to telisa bango mambo bo solo ndenge ndeko Ange Kashila zoloba basunga biso batia biso maboko ba caméra ba nini na yebi que Covid est paralysé monde entier mais un petit rien là boko sala parce que tozo luka to neti na yesa ki kona ni cordon habito banda parce que mambo eza ebele mokonza bi ki salume banda e bandi ba masangu kuna na nani neti ono to koyoka tala biloko ebimi na bukanga lonzo oyebi ke ezo bimate comme pola kuna ba ministre mususu baza ko na informer ba mususu balingi ko s'impliquer ko sunga muninga na bango ya agriculture te po biloko na ebima na Kinshasa ko to bato balia et comme il peut sauter dans Facebook na mona nde bato ba la kisa ko biloko déjà ba se ba bimisi mais ezalaka ndenge nezaka ministre ya agriculture ye mom dosa msala na te baninga finance ezala banini eza boye batia transport batia maboko babiloko nane so ebima siko so ebebi lisusu kuna eza ndeni omona ke bazosala ka pasi bafongola je basunga ministre na ministre mutufa fongola je nani sama lukondo to ba ministre ba o bazana bango basi ba démissionner na bango ba démissionner to boyite sama nde fongola on tata les affaires courantes ça se passe non affaire courante bako sunga batute
bakosunga bango héritage ya Congo za motema mabe na ndimite bakosala eloko so basali te bon ezo bima pe kala minute bao ba mi betaki tolo na ba finance en bazo kende bakende baza souté alors basunga po biloko na déjà c'est bimaki na bango masango ata biso na yoka somba reporter na biso bakenda kuna bon mona ki on dezo lekele masango ya bien ba farine o basali na Kinshasa et bimi ebele alors basunga pour ça en sorte que la population va consommer congolais c'est ça. Totondi botondi tokomi na suka ya manaka na biso na Iville Karine nde tozaki na masolo moko ya PPI tolingi penza to shite kasi tokoyebisa na tata ekolo ete nazaki penza na ndingisa ya kufilme te pamba te nakendaki na mokanda te po akolakisa kuna po na kotia kamera nanga kasi kotala na koyoka bato ya kuna bazozela tata ekolo o eza pendana kosenga bazozela yo okende kufungula okende kosala ba kotela bango kaka libanga na po ete misala ebanda ya port ya banana port ya no profonde bazozela penza bandeko ya mwanda bakozela mwanda eza kitoko mwanda eza esika o pétrole lokolo pamba kasi courant ezozanga ezolakisa ete absence ya l'état ya baye o penza bakoki kokengela to bakoki kobatela mboka bazate kasi na ngwana na gouvernement o ezobima eza ekozala siko furi ya chef de l'état ekozala mbuma etata ekolo yo landela yango na miso penza mibale misato pamba te na ngonga oyo tokoki penza suko tika lisusu bozo baelekela biso te po ekoki kosala biso suba mabulu ya minene o tika likosala ma po akokunda ngo ezosenga biso bangonga ebele tokomi na suka tokopesa matondo mingi na nata wazaki sima kamera na Karine ville na biano na biso amegai kozongisela biso po tokuta na mbala sima. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, instant, au l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il a Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé un store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi dance store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso de produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où il y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi so penza basali kolula, posé à moi so mobala kotala ya lembate. Posé so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où il y a Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasa azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.